mingi tolandaka bomoko mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Serre Chalamwana. Merci maman. Maman nationale. Merci beaucoup maman. Ouh, kolala kolamuka 40 ans de carrière. Kolala kolamuka 40 ans de carrière vraiment les alinzamba. Et puis 59 ans d'âge. 59 ans d'âge. Oh, Chalamwana. En tout cas, maman nangai d'abord naza kopesa merci pa Nzambe. Na pesi merci vraiment na ndenge d'abord akilanga na bulingo na ye. Apesa ngai pe maya ofele bon moi na koli. Apesanga musala oyo nalingaka mingi musique et puis à soutenir ngai ti na tango ya pasi ti na ndenge na kati ya mikakata na ndenge naza kokende vraiment ezali grâce pour ngai. Ce n'est pas donné à tout le monde et talaka na ba âge oza ko tenir tête vraiment et vraiment en tout cas maman na so oza na Nzambe te oza mutu moko ya kokende na molidi et vraiment je profite na occasion oyo pour na opesa Nzambe na merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh vraiment bikisanga na Malawi. Oui. Parce que nazali moto okende libela. Accident ça la qui un grand accident on a zwaka na Malawi na 96. Et vraiment nazali moto okende. Mais Seigneur Jésus vraiment bimelanga sur la croix. Na bien na kokufate. Et puis voilà, lelo nazali naza ko tenir albaki na ko protéger yo et c'est vrai il me protège. En tout cas merci Seigneur Jésus. Maman nationale obotabi na Lubumbashi. Nabota na Nazaka Tangezite. Non, non. Mais Nabota na Lubumbashi. Oui. Chalamwana né à Lubumbashi le 13 mai 1958. Ok, d'accord. Alors, 40 ans de carrière, Chalamwana. Oui. Tu fais 30 ans. Il y a ça, ça, oui, tu fais 30 ans. Grand hôtel à parking. Jocelyne Berroy, donc à Sav Jacob. Afrique pays ndaki aba Amikoita Aisha Kone belé zalaki awa ba lokwa kanza bayaki lokwa kanza oui et puis 35 ans na ba libanais pe bayaki awa Congo à Brazzaville roga pe azalaki pe na Félix Wazekwa Evoloko Bill Clinton Baptiste bazalaki ebele et ben voilà cette fois-ci 40 ans 40 ans. 40 ans. Malheureusement, pour 40 ans, naza prêté pour na fêter yango. Nana piaka masanate. Nana piaka makasi. Maman nationale. Ah oui. Mutuashi yo une base. Maman nangai exporté comme importé na monde mobile. Monde mobile maman nangai 40 ans na ko fêter en pambate. Parce que faut ça ba fête to sala ka na meza $1000 te. Vraiment c'est beaucoup. Ah oui. Bazala loger balia makambutu et na lobi non likambote fête tant que nazana bomoi na ko fetaka si soki ane oyote même ane otoza ko landa et na ko fetaka. Mais so fêter 40 ans, on fêter souté. Non na ko fêter souté. On faisait à somme en ballon. Na lobi te na okufa ndenge ba kanisi mais na ko fêter souté. 40 ans de carrière donc ça doit être une fête formidable et maman lobi fête moko ya munene et na fête na wana en tout cas na ko inviter mutu moko oye ba invitaka te mais na ko inviter. Oh. Mokonzi mboka na biso vraiment na lancé invitation dès maintenant et vraiment papa Kabila il faut azala mukolo wana. Il faut azala mukolo wana parce que 40 ans nangai et après na refêter le soute. Et suki wana pe na refêter le soute. Je continue toujours ma carrière ma carrière nanga tout ça mais na refêter le soute. 40 ans au Maman nationale. Alors le 13 mai 58 la naissance mais l'autre na 40 ans de carrière musicale. Oui. Il y a eu de moments qui t'ont passé pour la 40 ans. Oui, na 40 ans, na passé un moment moko fort. Oh, peut-être banalelo mususu bayibi. La vie répétée. Oui, na sala makambo ebele ndenge na wuti koloba Nzambe vraiment salinga grâce na visiter globe terrestre mobimba. C'est-à-dire kokende na Asie, na Amérique, Europe, Afrique, mais vraiment en tout cas Nzambe a vraiment salinga grâce na pesi merci. Ungai na sali, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Eza la coiffure, eza la molato, eza la style ya lelo nazana ba bana o lelo bazobina lokola ba Shakira. Shakira vient de Chalamwana. Oui. La Colombie ne batunsu ba yeba ka yango te. Ngayo ba benganga na États-Unis pendant disons na
avion de Paris kokita naza kokita directement na kati ya salle de danse ko filmer nga batianga caméra disons côté nyonso pona bina mutwashi et bango babina batala mutwashi ngozo balango ndeni basi mibali ko yaka ko tala culture na biso ko mona ndike to bina ndike to yembaka ba sporta mingi awa epa na biso na yango je suis parmi quand même bateau ba quelque chose ya Congo libanda surtout mutu ashina ngai lelo koma ya ngai pourquoi parce que naza mutu liboso et oyo vraiment abimisa cette musique là et ben voilà na bimisa na mboka na yango na réclamera toujours na bimeda ba pesa ngai bisatu merci papa Kabila meda au pesa ngai misatu mais il fallait pia nga 5 donc ana nyongono de médailles oui parce que mingi bazui musique na nzela OK lokola rumba bazwa ngo nanzela mais ngai nazwi yango na se na source et na bimisi est-ce que nazo mérité yango te non en tout cas par contre baolanda biso voilà nyongo ma national il y a 2 médailles baba kisango azana bomo to be masolo ezala kao bona bayi na kokufa te lokola par exemple lobby Jean-Marie Kassamba na nini na ye télé 50 akomi Jean-Marie Kassamba ra hommage à Chalamwana. Ah, hommage biso mesana on a mususu hein. Justement. Hommage. Au moins na mboka na biso on dirait biso nyoso peut-être au français malamu te. Hommage to kamataka na nzela ya liwa. Biso mesana bongo. Bakanisi na ba bengi ngai monde entier. Mama nini ngabi nini na nini kasi bota na kwa ya television wana ba tie 50 bozo mona te waka hommage bazo mona ka hommage Kassamba alongolo hommage waka pinga na bi papa longolo hommage parce que ko lukela nga makambo bato abosana anniversaire baza otala ka hommage et ben voilà 40 ans de Mamuna National naza koyebisa bandeko ke nazali bobangela ngai te nazana makasi ya kosala ya kotenir encore sur scène bobangela ngai te parce que mboka na biso ezalaka so moto akoli boye o alinga kufa babomi vie lutumba mbala boni combien de fois ouais na yango vie lutumba azali nanu aza makasi ngai naza makasi elingi koloba te que parce que tokufisi mingi biso pe pardon excusez-moi naza na mwari me o déranger ngai bakanisi pe ngai pe naza okende na okende te tozana bino tozana l'état za nyongwa de médailles il faut pas foutre na médaille yo oui nazana alors tellement nazana cours des grands izanan ah oui quand vous cherchez quand vous trouvez quand vous cherchez quand vous trouvez ma soleil alors comme c'est la reine de Mutwashi nous allons lui rendre hommage pas hommage pour Kansawa la musala de Mamou National ce jour au maire Bipendo Mwana Léo lui souhaite un très très bon anniversaire de carrière mais c'est des sources Baba Nima avec Tchad. Bon anniversaire Chalamwana. Merci maman. Papi Pungu. Ah oui, Papi Pungu à jeunesse. C'est à PPRD. Alors lui, il va souhaiter bon anniversaire. Bon anniversaire à Mamou National, Chalamwana. Merci beaucoup. Merci Papi, merci beaucoup. Nous avons aussi notre ambassadeur Congo-Brazzaville, son excellence Christophe Muzungu. Christophe Muzungu. Ah oui, bon anniversaire. Excellence la biso na ngambo à Brazzaville, mbote bisous. Vraiment, c'est un grand ouais. Vraiment, bande kwa kananga peut-être que si maté. Emanika Bemba. Emanika Bemba. Oui, c'est un grand journaliste là-bas chez nous. Et vraiment en tout cas na pesi mbote apesa pe mbote na souverain mande mbote na manix na bande konyoso bazana kana nga mobimba na pesi bino mbote ouais alors Mamou National et na profiter au pesa mbote na gouverneur Alex Kande Mupompa ah ouais na pesi pe vraiment alors Mamou National na 40 ans occupé au Limbisat hein Limbisani pas to zuisa ngoke meje 30 ako beta porte ako la kangazonga pas maman 40 ans après l'anniversaire que vous avez été massimet na mwana yo boti yo moko na msala we ah mama nga nazakana na problème na mutu te mwana tango to pesa ki mwana chance pote akoka kosala lokola biso pote lobi bango nde ba continuer na musique na biso ya Congo et malheureusement lokola azalaki koyoka mingi
Et je comprends, hein, à son âge, trouble qui est, et ça là qui a eu moi folie. Et bien voilà. Alinga qui a mécana n'undenge peut-être tout ça là. Bon, tout ce qui est chance ou na kendenan. À Sengi, Bolimbi, c'est moi mingi, bien sûr. Et Nazala qui trop découragé, blessé, parce que je ne regrette pas, il faut dire que je dise la vérité. Parce que Zaï le Mamakasi, c'est une grande chanteuse. Je ne regrette pas quand Moussale Koufa. Je ne regrette pas quand vraiment elle a tout laissé tomber. Nayango, lokola à Sengi, à Benga, à Lobikuto, à Benga qui a souhaité un bon anniversaire. Et Azali Mouana. Problème exact na limbisi bana bagende bazonga après artiste ali bosote agenda zonga na kati ya groupe et na webise ka ke sika azali akanga valise naye akenda na Rwasi azwa billet aya na Kinshasa OK base na ezali à force ezali maman est-ce yebi que musique africaine ce n'est plus comme avant mindele bazo souhaiter artiste ozana basé na mboka nayo et à partir ya mboka nayo nde bango bazuyo mais ce qui revendre la bango kuna ce n'est plus comme avant oyo ezalaki que bazakina na besoin de cette musique là bazana yango besoin mais comme tellement difficile et il faut beaucoup de moyens, beaucoup de promotion pour les cas parce que le monde entier est en Europe. Il y a des musiciens na yango na pona ko lekeza difficile naza ko yebisa meje 30 zonga ozali talent makasi yaka Merci. Parce que vous avez la boulimbisa, malimbisanga, limbisanga, nana problème na ote nanza mbete. Mais na limbisio, zonga oya osam, pardon, oya osam sala. Merci, Tchalamwana, Maman National. Merci, maman. Merci. Mais j'ai 37 ans, alors 40 ans, yo. Mais aïe bagata envoyé ba condition za sous mengwa condition a changé. Alors Maman National. Oui maman. Bon anniversaire les sous. Merci beaucoup maman. 40 ans de carrière, il faut te fêter. Nandi obi mon paya le kumo, invité à le kumo sengaza na manifestation ana. Ah oui, kaka yemoko kaka. Kaka yemoko vraiment yemoko. Ça veut dire ka bata déjà likambo. Papa Némi Milania. Tala likambo. Ah bon ça déjà. Bongisa déjà pour l'année prochaine vraiment bozala. Alors Maman National. Papa Zala. Moi ko bakisezali susu quoi. Ya ko bakisezali minga mana ngai na profiter na occasion oyo quand même. J'étais soutenu par tout le monde. OK. Ko banda libanda ya mboka na biso Afrique mobimba Europe batu mingi basutena ngai et na yango vraiment naza ko profiter ata na bosani mingi mais ata mukio na kupesa na pia bango merci. OK. Merci vraiment na ba peuple ivoirien. OK. Na bosana ka bango te. Bao vraiment batu liboso basutena ngai. Na pesi bango merci na ndenge vraiment basalaki que vraiment na kwa kubima na miso abatu. François Konya soka zala kaka na yebite mais na pesi merci na Daniel Disco Stock so bazala kaka vraiment na yebite na pesi bango mbote na Côte d'Ivoire. OK. Et mbote na Isha Kone, mbote na artiste nyonso ya Côte d'Ivoire. Na pesi ba ivoirien merci mingi na ndenga ba soutenanga na ndenga basala o basala. Et bref Namboka na biso naza ko banda manzo chwa mbombo na pesa mbote changu mweji musungwa mala nende bipo nazo pesa ye mbote ya mingi merci pour na soutien et vraiment ça disanga ya mingi naza ko pesa merci na vie mukamba kadia tanzemba ah ouais vraiment ce monsieur m'a beaucoup soutenu aussi na pesi merci na Luambo Makiadi même s'il n'est plus là azalaka paré na 86 na ko beta na Grand Hôtel. OK. Na pesi merci na Pepe Kale l'air wana bien vas-y kende apesana banzembo yemba kende liboso et ben voilà nazo pesa merci na papa Martin et Kanda ya Izipa un monsieur vraiment un grand artiste aussi na ndenge na ye un grand mécène nazo pesa merci na Cardozo Mwamba wa Kena muchu wajile jibo abantu mama Mputu Meloni mama Dorothée Madia Claude Machala nanga na pesiye merci les grands kabilistes et nazo pesa et papa Katinti Manabiso Mbote merci et félicitations à papa Kokonyanga pour la nomination. Merci Tchalamwana, merci à vous tous qui nous avez suivis. 40 ans à la au revoir et on se retrouve dimanche prochain.
mingi tolandaka bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko leka l'homme de Mutuashi ko leka na ye donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre